Mais tozonga d'abord na place où ils allaient te comparer. Nzinga Nkuvu en tant que bokokiste, en tant que roi, ya l'empire, dans le 14e siècle, na toko comparer tangu Nzinga Nkuvu, kombo na ebongwani ekomi zwa Nkuvu, ayeko koma chrétien, to balancer entre gauche à droite. Moi j'expliquais ce que j'ai dit et je continue. Je aussi prier na banda. Merci. Toko balancer entre bozaleli ya papa Nzinga Nkuvu na bokokisme na zwa Nkuvu ya chrétien. Toko balancer les deux. Baboko nyonso bokota na bino ba chrétien pe bokota na tango toko balancer. Mais tika na pesa bino pe les deux phases ya Nzinga Nkuvu en tant que bokokiste qui est babo biso na bakombo tolingi tozalaka na bakombo ya biso tozalaka bakombo bazambwana mais totika bakombo ya bazouan totika bakombo ya ba Jean ba Pierre ba te tokenika na kombo bakoko bo to sava tokotika kombo Nzinga Nkuvu na bokokisme na bo ya biso et puis toko ya pe na ngamu mususu toko balancer nyonso lelo vérité polele tangu Nzinga Nkuvu azalaki na bokokisme azalaki d'abord un polygamiste azalaki na basi ebele bana ebele kidi oyo tokoki même ko contrôler te lokola bosili koyeba ete un simple songi malaf un simple cantonnier soka oyi kozala na basi ebele en tant que polygamiste. Et qu'est-ce qui arriverait? Et pas y a un roi oya akoyi kozwa même ba fille o bazali nanu ba mineur ba commissaire basi na ye. Il faut vous attendre déjà que comment mutu akoye kozala bokonzi bongo azana basi kidi to yebi yango ete Bible ezali koloba ete ba oyo nyonso bakondimelaka Nzambe ezana mokanda Esaïe 40:31 mapeka na bango ekolemba te Nzambe ako renouveler force na bango bakokoma lokola batu ya sika bakokoma lokola nzete oyo evandi na pembeni ya mai ekokauka te. Esaïe 40:31 oyo il faut eza démontrer awa na vie ya Nzinga Nkuvu. Makambo epe feyela efoto tester yango na batu net basantu polo tangu bazalaki batu ya mokili koboma batu en tant que Saoul kombo na échanger ekomi Paul tomoni ye azali suko boma te moralité na échanger akomi kokende kopusana na pembeni ya Nzambe. Loko oyo pe tokomona ngo epai ya mfumu Kimbangu na tangu azalaki mwana ya nganga ye moko pe na misala ya polygamiste kasi tangu nkolo Yesu ateki ye asokoli ye toye komona ete yeyo misala ya polygamiste atiki yango ya masanga atiki ya bampungu pe atiki. Oui, Nzinga Nkuvu problème na babokokise place bandeli yango ya liboso tangu Nzinga Nkuvu tanga ba document eza wana ngai te na komia mususu pe bango moko bakokisa ba komia ba mususu pe na Haiti na ba écriture ya Europe kuna na langue portugaise na tangi ya na langue allemande pe na tangi yango na anglais pe na tangi yango na sali ba recherche ko sakana te oya ko ya awa alata ceinture de sécurité na très bien aye la biso connaissance na yete to ya na ba référence wapi to iko mwa makambo oyo. Nzinga eloka liboso en tant que mukongo mwana bako motika na ezali kombo ya mabe kombo kaka ya Nzinga oboza koyoka. Nzinga signifie basinga oyo elinga milio na kingo na jour obotami basinga yango nini placenta ya mama. Nzinga azali mwana ya mabe mwana nkisi mwana ya kisi ndenge babengaka ye mwana oyo azali capable ya kolia yo mama mwana oyo akoyaka na position ya bobota ya mabe no kombo ya Nzinga ezali kombo bakopesaka yango na bana oyo bayaka toujours na ba complication prénatale. Nzinga tango bakobota makana tango azali kokola bazalaka pe mingi te, ce sont des enfants très rares. Nzinga banganga nyonso bato basalaka idolatrie bampungu bamakazu bamalavu mansambu baprofitaka na mwana na pour dire que mwana oyo toko préparer azala futur nani nganga mama ndona soka za mwana mwasi tata mfumu soka zali mwana mobali. Il faut déjà vous souligner cela que misala ya mwana kapemena Nzinga ezali misala ya mabe. Nzinga eliko loba
mutu oyo azalike soki asengi ntango aza kokola bopesanga bilamba abcd yango kaka bokopesa. Nzinga elingi kobape kimbungu monstre. Nzinga na Kikongo baza bato moko bakobendaka bango tuni na pembeni po ete mwasi wana soki aza kobela mukongo pasi neti kaya mama na ngai ake na bilanga kumbaka bacharge ne ebele aye na ndako mukongo edoki ye. Il faut que luka un certain zinga aya atufukuta ye na mukongo anyata ye na batraitement ya bokoko. E mwana yango nzinga nga na yebaka ntango ayaka nyataka mama na nga ni maina kuna bilanga sisili yao. Mukongo no edoki kuna na bilanga fotokele okanga na bilanga kuna. Et puis bakokoriko ekitaki wana pona nini parce que nzinga soka traité yo faut pese ubie soso ubie masanga ubie makazu ubie nyonso kaka ya idolâtrie ekosalemaka na bokoko. Nzinga c'est un thérapeute. Nzinga aza tebo. Nzinga azali mami wata ba fantôme ba kimbungu bandoka ndombe bafungu de mpimpa. Nzinga ezali kombo ya mabe. Nzinga yo kombo azalaki nango nzinga nkuvu efundi deja ete histoire ya mwana oyo, histoire ya roi oyo ezalaki deja ya misala ya mabe, misala idolâtrie, misala oyo toke na se ya nzete wana lukofi po bana batele bana basekole bandoki baye na quartier banani bango oyo. Donc biloko nyonso oyo eza kofunda ete kinganga emonanaki na batu oyo babenga makombo ya nzinga. Bato bazaja banganga na yebisi yango deja baponaka kaka mutu oyo aza na kombo ya nzinga obalakisa ye elamba ya sika ya rouge comme mutu ya bampungu, mutu ya bakiteke, mutu ya ba mystique. Oyena pota ba caractère banzinga bazana ba caractère moko très mabe. Tous les nzinga que j'ai connu dans ma vie mingi penzate. Mwana ko bota na famille, ce n'est pas que pour papa no kombo ni asuka nzinga ke bino sa ibuba nzinga banzinga. Non. Bazana nda bansimba. Papa na ko ine ko zala kombo ni nsimba. Bo sana ke un jour otia ko kombo ya mbona mbia. Tozala mbo, il faut ko mériter yango. Tozala nzuzi, faut ko zala muto landaki ba mapasa. Oui, pose la nzinga, rien à voir. Mais il faut la osa mutu moko botamaki avec une certaine complication et puis pas forcément ce que yo zali mwana ya mai. Biloko pa nzinga nkuvu akola kina yango. Tableau ya liboso ona uti pesa bino ya nzinga nkuvu en tant que mwana ya mabe. Ndeko despe pardon pesa biso mwa repo ya muke. Tant toza kozonga na tableau ya João nkuvu sikoyo kombo na échanger elongo nzinga pe koma João. Ndeko despe soko za kolanda biso pesa biso mwa pause ya muke ya mundule pona sisa deuxième section de développement pona fongola ba antenne na ngai. Mingi koli ya musinya koba apesi ba mameki la bali ya musinya ngote kaka devoir barambela bango na musaka na ngai ba mama mingi batosa tirelo maloba na nzambe batosaka te mikanda na nzambe bakoma kotekela monguba Yesu nde mokangoli Yesu nde mobateli mobundeli oyo ya bobo ya bato Apôtre Charles Ketafio malobelo baka na ngai yango ekokisami yo ozali elonge netumba lingomba na Yesu boyokalise soyo papa moko na mokila so atako bota te atikala mpe kosomba lopango te akenda kobonga ndako na nzela ya raine ntango trele kaka bato basekaka ye ite mamalamu basimaka ye papa mesana kovanga wana lingomba na butu mokola lipongi ya makasi mbula monene beti na kati ya butu papa bima na tongo nzela ebukani bandeko moye treleka lisusu ezali te papa leli pasi na motema ye atala na mosike ngunduka eza koya
abundisi bato lokola te ya masina ye papa lobi bato bakoleka wapi merci bandeko oyo bozali kolanda biso kati na station na biso 3 fois www.radiolisolo.com a place tozali kolobela nzinga nkuvu tozwa nkuvu nzinga nkuvu totomboli kombo na ya bokoko pe tozali komona ete ezalaki kombo ya mabe nzinga signifi mwana ya mai mwana ya kisimbi mwana ya mabe banzinga pe tamba bota makatamba kola ka ba force ka bango ko continue misala ya idolatrie ya bambungu ya bakisi tie misala oyo za komona ete ba bokokise mikolo yo balingi ba makazu ba balingi ba bakendaka na cimetière balingi bato oyo bakokanga makala na makambo etali ba spiritualité ya bokoko nzinga nde biloko na ezali koya nzinga pe pona information bandeko na bino boyeba ete kati na libota oyo après existence na ye le place batnetiaka badona Beatrice baye kobotama bareno na baye kolanda me badona Beatrice oza komona nde ye wana ka babenga kombo ya mama Kimpamvita me mama Kimpamvita signifie nganga idolatrie parce que dona wana ba portugais bataki kombo ya dona wana et pas non si ba dona ça n'existe pas, ce sont des ndona. Ndona signifie tata mfumu oya mwasi ndona nganga lelo ekomi bobela molimo ya mama Kimpamvita. Mama Kimpamvita mbeye wana prophétesse na bito no la ki prophétesse te na ndenge bokanisaka ete akonektaka na Nzambe. Mama Kimpamvita auti na libota ya banzinga na libota ya bato bampungu bata bakisi bata idolatrie olingi kozana bapemena ba mama Kimpamvita te. Kimpamvita oyo eza bandona Beatrice ndona signifi nganga nganga signifi nzinga babiloko oyo soki biso bana ya bakongo toyebi kikongo tozoya kodedemuna yango te bato mingi bokosala erreur na tricage ya manipulation ya histoire ya royaume Congo oyo eza kokotisa kispiritualité ya moyibi mbuta na biso mbuta zambwana nayebi te soki otie ba connexion ebele epai na yo makelele lokola na butu ndenge elelaka bandeke balelaka soki pe bangembo naza koyoka vraiment makelele nayebi te soki bandeko baza kolanda ngo nayebi te otie biloko nini pembeni ya ordinateur na yo etika mwa makelele leko ngai pe nazala koyoka ngonga kuna kasende peut-être quelque part là eza ko utaka epana bino epana nga awa naza na connexion mususu te kaka oyo moka naza na mususu katana kina kataki yango donc na banza makela ngo pe silishe ngai awa donc nazala ko loba ete ndona kiye nganga bango na bango ka clan oyo donc autant dire que na ta bokoko na biso na royaume Congo soko za no makasi na kotaki spiritualité ya bakisi te ya idolatrie te et que ça difficile pour ya ko renier parce que to moni descendance ya barene oyo nyonso eza ko uta na makila ya banzinga na bakimbungu babiloko ya banganga eloko etalika ba ko traitement ya ba thérapie ya bokoko mais to na prometa bino tanto za ko zonga to ko toucher sikoyo makambo etali sikoyo changement ya kombo ya Zwau Nkuvu na tangu ba mindele bakitaki na Afrique bakutani na royaume ya munene lokola mbanza Congo recherche nga na sali ezali wana kende ko sala nayo yango il n'y avait aucun esclave na Afrique na pembeni na royaume ya Congo ezalaki na kota ba nord kuna entre ba arabe ba ghanéen ba libyen ba makamususu mais na biso na côté ya Afrique centrale tout autour ya côté ya océan Atlantique makamo ba esclave ezalaka te mais par contre Nzinga Nkuvu akomaki na relation ya makasi na ba portugais relation kitoko azalaki na yango ekumbaki ete ba premier pasteur o bakendaki wana basalaki musala bango sans intérêt commercial bateyaki papa Nzinga Nkuvu na lolenge mutu nyonso akoteya maka na ndenge ngai zambwana pe na teya maki na camarade na ngai tanzaka na istana les années 80 na bongoli motema na tiki ba makambo masanga na tiki bitumba na tiki oyo nyonso kodengaka ete changement radical. Oui, changement radical eya kosalema na papa oyo babengi kombo ya Nzinga Nkuvu. Changement radical à liboso ye koloba ete plus de polygamie kati na vie na ngai parce que Jésus alingi biloko oyo te aye ko bwaka polygamie.